papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Tcheni Bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamesana Kolanda, Irene Masiando qui TV, oh maman bino la cabino, kakaba histoire vrai pour essa la bino, ba vrai makasi, nabanda kuna bino, partout vos alis n'engue na lobaka, nzambalola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, n'engue bozelaka, masolo ya Irene Masiando qui, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyo, sobazolanda biso partout dans le monde, ba onan ba sabona na sitiote, Irene Masiando qui TV, bo sabona bo s'abonner au site ya maman abino ba oh déjà bo s'abonner bo partager ka isala ka vraiment bien makasi la topé saka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo mvwandu ya papa Achille kapesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate la na rappelaka kaka ba diaspora ozokende Congo Kinshasa ngo passer ba séjour na ndenge ya propre contacter Betty la patronne au louer appartement ya kitoko na GB. Tango kobenga Betty po na place akolala, tout na epe po na transport. Azana bakara bien, azo louer na niveau Kinshasa. To pesi merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham, balobi ya vient na Jansi bolanga respect, na vient na la ta kitoko makasi babi. Vient Jansi bolanga umela ba respect belé parce que balobi ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham. To bo sanité ko pesa merci na mama Tazivita, ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes babi porte parole na biso Anastasie Vita ndenge ya Simon ndo ya papa Kokodianzo
bamesana kobenga ye Tazivita Imana. Bamouré na bamouré nyonso topesi merci na mama bibi chez Mwanzambi et uno balobi en direct des 001 BBC Oumela, pourquoi pas na madame Béatrice Lokilo na Katia Londres motema vie na biso fils Lokilo respect bo Oumela ndenge kaka na ebisaka bino machendo ke yakabwe tozobeta maso tozopesa merci na bato lokwa ba Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na Katia Luton de longues jambes Naomi Mwenge ya papa de Gaulle Oumela ma copine pourquoi pas vienanga Jadon Fumu ya Zélande o ya la reine Vani c'est que bien makasi Jadon makola ba mouré na ba mouré nyonso to bosente kopesa merci na ya Willy Moucheni le vrai code mboka Yves Djoboke, garçon de luxe na kata Panama. Babi via sola rappelis qu'elle solo Yves Djoboke to bosente Titi Gracia Bundesi banque. Ba mouré na ba mouré nyonso mama Irène Ayakaboy bo comprendre ambiance Irène Masiendo ki ekenda kaboy mais bobo sanakate to sala ka ba pib. Ndenge ka to lo baboy ndeko ya Allemagne olingotinda biloko na ona Kinshasa tope na Angola benga via na biso Pochan Andel mo bange na shipping na kata Colonne. Via to tindi carton diamé pas ya Pochan Andel et bunga jamais. Numéro ya Pochan Andel mo bange na shipping ezali plus 49 152 0 251 77 31 na suka okozoe moko balobi unique na jar na e Pochan Andel mo bange na shipping. Ba mouré zinyon sonza mbalola apambola bino pona patience na sungaka communauté. Oui na ba pib all. Ezo sungo mo za na mo bouton mo tâche ozo luka solution tango na koyebiso ke benga mama Cornelia Lutadila na kata Bundes aussi solution ekosalo bien makasi yo mtozo loza na problème ya peau balobi Grace Light ezawane pa ya mama Cornelia Lutadila na kata Allemagne soko ngo benga mama Cornelia benga na plus 49 176 21 99 49 42 na suka ye wana kaka mukolo boutique Rehoboth kolata kitoko balobi tango ko benga epo na gamme na ote métis tuna mama Cornelia oza sunelo konini azana ba fantaisie azana bilamba azana nyonso balobi Cornelia Lutadila na kata Bundesi Oumela soko ningi numéro na yokomiongo mabe logo ezana mupandi yango na ya mama Cornelia Grace Light voilà ba mouré to solo la Mama Irène na yakabwa lobi après continue lisolo bo comprendre mama Irène ambiance nange kenda habwe lisolo na ekobete za lisolo ya ndeko moko ya mwasi na kombo ya Nadège azana kata Allemagne bebi mama Irène sera cité no ya muto evita ko cité no ya famille ya batu parce que na répéta que loko kombo ya famille za ya famille mobimba so balobi Irène azaka ka Irène so bi masiando ki bakobima ebele yango na bi mama Nadège na kata Allemagne azana ba problème mutapesi nga lisolo ezali ser na ndeko Nathalie. Alors, maman Irani beta soto za kata Allemagne petite sœur azosala ba dépression. Ezoya pourquoi boyoka topesaka conseil na bandeko basi na lola libale kozala te. Vous comprenez na lobanini. Bandeko nanga tanto zakana mibali tolingana makasi. Tolala rambe tout moko to sala tata na mama mais tanto kabwanka niveau to mema maka ondima te ke tolala rambe tout moko mokolo moko. Okondima te ke to fini kaka kueti moko ngana yo mukileza na ba réalité na mo. Liso na zo bete ya bino ndeko na biso moi ça na ba dépression pourquoi azalaka marié. Abalaka avant azalaki trop jeune tanga balaki. Aboti bana na imi balé. Pour moi na oya liboso ndenge to so la siko azana 12 ans. Mais tango libala ya ser na biso ekufaki mwana na 12 ans tikalaka na 4 ans. Yami bala tikalaka na 2 ans. Libala ekufi. Mwana mwasi azwa kita ya kobokola bana na ye. Ti oya mibala kokisaki 8 ans. Nde ayaki kokutana na mobali o bazana esikoyo. Pour moi liboso so kokisa déjà 12 ans. Tanga kabwana papa bana ana o liboso zaki na 4 ans mibale 2 ans. Tanga o liboso kokisi 8 ans ensuite mobali bazo vivre le mwana na sala 12 ans. Problème ne c'est pour mera aswana na bandeko ne ba mama basi lokola ngai. Ndenge na lobaka kolinga ndezaki kulutu sima nango koyina ne bota makabande ko nanga to beta katolo te yango na basoki kingandi ba divorcer ko kamwa te yebaka ke bayokani te yango bakabwani posoki bayokana ki ba okabwana te toke ka bongo lisoni na zo beta ndeko mosa na dépression pourquoi ba mama tozala forte tant bozo mimba ke bozo ba femme forte bozala kama kasi partout moralement oui physiquement ba maman tozala makasi pourquoi na ekobeta lisolo salinga pasi ndeko mwasi mutu eningani pourquoi mutu ndeko mwasi eningani ndeko mwasi atikala ki na bana libale kufaki azu mobali mususu nzamba yaki kosala grâce
na momo atikalaki ye moko bundaki asombaki mo esika na ye na Kinshasa. Ndeko na biso mwasi akoma kotonga na Kinshasa. Asalaka nde so azwi mwa mbongo na kinda Kinshasa asalima makambo na ye. Ndenge bandeko nde bapesi nga lisolo. Mobali wana bakabwana tango kika mwasi azwi mobali mususu akoma komenanse mwasi. Amema mwasi na ba tribunal makambo ebele balekisa basamba. Bakatele bango ke papa zwaka ba alimi bale weekend. Bolanda lisolo bien. Mwana mwasi wana pa zwa mobali na azwa sika kotise na ndaku bazovanda na bana. Menanu baboti na mobali wana te. Problème ni ye moi mwasi wana kendaki Congo. Papa bana ne azwaka bana chaque weekend. Tanga ke Congo, mobali na sika tunye bongo pona bana. Ndenge tata na bango azwaka bango toko sandeni. A répondre mobali abi problème te. Soki aye na voiture ne na se. Bimisa ya 12 ans na leki na ye. Tala bango na balcon. Au moins la pele ba koti na voiture ya tata na bango e bongo yo okindi. Ozonga no na ndao. Mobali atikalaki na bana baza des garçons mwana mwasi azati bana mibali. Tangu papa ya bana pa ki weekend na kozwa bana ekutaki mama za na Congo. Papa passé lokola mwasi na lobaki po atikaki bana pa ya mobali ne pa koma ovanda sika moko. Akendaki Congo pour 2 semaines ya pamba. Mobali azwaka bana 2 fois na mois. Weekend o mama kende Congo tombaki weekend o papa fallait azwa bana. Ba mama toza maile. Soko moni biloko aboye, kotia voyage na weekend wana te pona ko éviter ba problème. Ba mama, boyoka très bien. Tozo beta maswaso tozo beta aubergine te. Tant to baka Jésus-Christ revient bientôt moi na motazo zonga. Tozo ya kovanda te pona ko sepelisa munoko. Tozo ya kovanda pona ko fungola batu mutu. Faut ko zala mayele ba mama. Mibali mingi bakomi ko sakana na basi. Toza victime ba mama ba finga biso basi ya poto toza basi mabe ba teti ben poli mais soko ba makamsu basi bazo mwana mabala oteli pena ke moi so azem polité a tetite aza moureuse aza na ba qualité nyonso mais pourquoi azo mériter libala ti to benga ngoni ka ba lien ngo ya famille to yoka lisolo papa na yaki kozwa bana tanga yaki kozwa bana papa atikaki na bana mobala mama na bango saki ndenge mama lobaki bana babimi, papa moni bango na balcon, papa na bango biologique azui bango, bakei. Est-ce que papa kendaki na bana kendaki kotuna bango, makambo. Oya liboso abi mama zate mama za na Congo. Ça fait 4 jours banda mama kendaki Congo. Papa akotisi mte mabe. Abo papa na beta abino. Oya muki abi abeta ki biso te mais albaki na soto hotel la télévision te. Ah, c'est kazo maltraité bino. Tala mi bande ba mi marabato. Mwana mobali wana ake kofunda mwasi na ye na leta. Katika kabana bango moko akosi kosi makambo. A influence bana na ye. Balo bake papa na tikalaka na bango abeta ka bango. Bana bayoki mon papa na bango alobi. Bana na tana ba changer ki mukie na nda. Ne kosi batuni bana bazo bake mobala mama na bango abeta ka bango. OK, mwana mobala batasikala ko beta bana wana ti. Oui. Ndeko mwasi abi papa wana ya kena bana avoué ke apimeki bango bata la télévision pona nini mama na bango beba tala te mwana na zaki na devoir asalaki devoir te batulaki so pona salaki ngo te école e komelaki mama ke mwana zo sala ba devoir te nde mama na bango be soki ba na ndako batala ka télévision 1 heure du temps pour papa kanga télévision abotola oya liboso 12 ans portable po bazala concentré na makamususu ya classe. Papa saki ndenge mama lobaki ma abeti bana te. Bona na solo très bien. Papa lobi na ye mwana. Azana droit ko botolo portable o te wa 12 ans parce que portable ngam na sombango. Po portable na mta sombango papa na bango abota bango. Et puis que mokileza na buzoba na ebite ko divorcer mibali soki bozo perdre nini ezo sala pasi. Basi mingi ba okuta mana problème o. Bozwa mayele. Mobali soki déjà bokabwani ndeko nanga confiance te. Akomi ennemi. Boteka so to kabwani niveau to finga naka. Ngana mwana mobali zo finga mwasi mama bana na ye. Ba bêtise moko zo ntimateke balala mbetu moko. Ezo sala ma famille. Mwana mobali wana ke kofunda. Akotisi bana mutuke balo batata ona tikela bango abeta ka bango. Bana na classe bazo batata beta ka bango. Papa wana avanda kaka boye. Ayoka babenga na telefone ya fixe. Ayambi ekola bana. Ebezo luka mama na bango. Na minute ya mama zaki na Congo. Bayebisi eke po bana ba ozonga te. Mama na bango aya na école. Problème ni na bi bana ba kozonga te.
bake na yunge na mutu baye kozwa bango parce que baza maltraité elekeli mobali ndo baza maltraité abengi mama bango mabango bamoka bengi papa na bango pona minute so mto ke se posa to kuneza ka papa aboti bango po papa na zai ko fana ndaku wana aza leta yebite to ke de bongo bolingwa mama mokileza mabe papa na yebisi mwasi na bike ngasi babenga kinga bana na ngai bazwi bango ba ozonga sute po mobali no azo maltraité bana yoke ko sala kindumba na ona Kongo kuna botala niveau azuwa mbaraboka bambe mwasi ko sala kindumba na yebaka te mibali si bokabwena mwasi soki mwasi akomi ndumba ya yo pertune zani posi oboyi akomi na ndumba yo susi nini oke ko sala kindumba otika mobali no na bana na ngai azo maltraité bana na ngai na komene mobali wana vie dure to benga ngozuwa to nini me ba papa mingi bazo bosana ozo sepela bana no ba ke ko vivre na famille mindele ke mama na bango propre abokola bango boza mitema mabe mibala bokenda kofunda basi ke bazo maltraité bana bokabwena mwasi ozo préféré mibala bongo baza na préféré bana bavanda pa mindele pona nini ayebi ke mama sozo mbonga kinda geld on dira ko bonga na mbongo ya bana orke mutakoza soin ya bana na koleka mama na bango azate to mona ba mama minga divorcer na mobali malgré tout ba problème ezo kitezo mata mazo zaka makaka na bana na ye mais ba papa bokomo sola mabe mwana mwasi wana akata ki voyage azongi ake na yunge na baboyi kopesa e bana pona ni papa kotisi bana mabe bana bazoloba epa ya mama oya mukie papa mutalobaki tolobake papa ki nganja tel ko mo bala mama bango abeta kabisi yango nga pena lobaki bongo na école mama Irène pesa conseil na mibali petite sœur a craqué parce que muta pesa li solo ezali mama kuluta bano babotoli pardon mama Irène petite sœur zo mamba zo miye basute toto ke l'hôpital petite sœur a perdre mama Irène zo avocat to salebi ko ndie ko loka mama Irène baboyi ko pesa bana ba pesa bango ata papa na bango mutakende kufunda na papa pe baboyi ko pese bana mindele bakomi ngando balingi kozongisa bana te meka motif moko ezanga tina eloko ezo la kisepelenge babeta bana ezate mwana zo bake papa mutalobaki tolobaka mobala mama beta biso mundela zo yoka ngoti kaka ye bana baza maltraité bana bayaka propreté mama ngani bana na bakenda classe soin petite sœur za da fille moko linga bo peto na nzoto bana ne baz mama ngani beta setene loko na ba papa pourquoi ya satambo petit sœur muteza ya koningana po samba na nae azana vite yango pesa conseil na ba mama kotongeza malamu metango zana problème na mutu moko boye na vie zo lukelo makambo okabwani na mobali mama pesa tan zelata oya suka kokisa 13 ans pona loi ba allemand mwana 13 ans ke classe yemoko mwana 13 ans kotika na ndako yemoko to éviter ba problème webi mutu soka lingi otako landelo de près Maman Irène, a-t-il petit c'est désordre na mobali? Ne mobali wana beta banate. Mais petit c'est encore ce que gérer bon na mobali na sikate po a commis troublé. Samba na nae azo vivre te maman Irène pesa ba papa conseil. Et comme ni na communauté, o kaboni na mo solinga ko komisa mo siti na suka. Olingo chier mo si makasi pona nini? Aza mama ya bana na yo. Natanyo subofande ka kumbela kyo bazie mabotela kyo bana asala kyo bolamu ata mukolo moko te bolamu epolaka te eloko na regretaka na bolingo okozala bien na mobali to na mwasi tango bokokabwana muto okokanisa ta bolamu moko te mobali aza prêt à osala mwasi mabe mwasi aza prêt à osala mobali mabe pourquoi toboti bana tozana bana soki esimbi te tokoki kokabwana yo sali vino nga pe na sali vina nga foko kokomisa nga tina se de lokolo kaboy nango lika nga vina nga fona kufa fo mukile mona kaka ke sans yonga na ko vivre te na bino bozo sans yonga na ko vivre te ndeko nanga mwasi tika balanga joano yebisaka mobali ke sans mobali yo ko vivre te ndeko nanga mama bino boto ya kufa atika mukio vivre osala vie okola pozwa mobali papa na bino abota ya kufa osala be fort na vie okoma pe poto yebisa mobali ke sans yonga na koko vivre te sans Jésus nde muta ko vivre te sans mobali muta ko vivre ba mama bolongwa na distraction cimetière ba femme c'est les alakate
cimetière ba divorcé ezalaka te lifela bafemme sel mpe na bakomango te na mona te. Pourquoi bamama bozosouffrir makasi boye? Basi mingi baza na mabala bazosouffrir baokoka koboma te baokoka mpe kobima te baokoka kutu komona eloko baosala te na vie baomona nde baobandela te mpo sa mobali nga na kovivre te. Comment yosa moto okokovivre te? Sans Jésus-Christ de Nazareth nde vino eza na sens te. Moto azangi Yesu aza lokola tonneau vide. O aza na Yesu masi aza lokola tonneau remplir. Tant oza na nzamba lola ozo contrôler vie na yo na bana no nzamba lola otiko te. Eza pasi mibali bo changer na oki famille o mawa baza na Allemagne. Baboy vraiment na cité non na banga famille. Mais les qui na banga za na ba dépression mto baza na choc. Moi si kitoko pe ageza nanu. Mobala memi elikolo. Baboto lié bana mibale. Papa ya bana mutatindi bana bakosa makambo. Ke mobala mama na bango abetaka bango pona nini. Tant bana yise mama kendaki Congo mutema ya papa e baby pona nini. Moi ça ke kotonga kobonga to moi ça ke kosala kindumba na Congo. Yoza mobali nanga toyoka ni te tokaboni soki nga na komi ndumba ata na kati forme na telemi na vitrine ya yo ni na kati. Posi tokabwana. Mibali si bokabwana basi boselaka basi zuwa pona nini. Ezalaka nini. Epi nga na kama wana basi na mibalo bazalake akabwana mobali basi abali mwasi msoko molandela vie na bango eza buzoba. To mobali okabwana mwasi bando sala vie na komi kofinge ndumbo komi kolandele kitoko te. Soki nga no tokabwani seke mutu fa sala vie na et c'est tout. Botika langage wana sayonga na koko ka tende konanga sa mobali kokoka na yo. Okoka tende nini? Avant yeza na mokilio de choses alaka. Ebela ba ex ozo na vie bobo ya no kufa. Kaka yende san yo kokate yende na ni Jésus-Christ de Nazareth. Bozo pesa mibali mutu makasi. Kesa bango bino bo kokate na ndeni. Ozala makona maboko sala na maboko no makone tambola manzoto no moko. Sa mobali yo kokate pona nini? Ba mama botande bazo sakana na biso. Mwana mwasi aseli mobali loko te si bakabwana deja. Pasi ya mobali ezaka ke mwasi lokola kabwana na ye, fatika la ka femme sel na bana. Muta koki ko bala ete. Banda petit sœur azwaka mobali ne wana bazo kende bien. Mobali on tila ko sala présentation na famille, mais na poto no basangisi ba mikanda te. Mobali wana mutema na ebeba. Pose ezaka petit sœur fatika la ka sel libongo. Mibali mingi baso akabwana mwasa mona ka mwasa otelenga na bango mobala azate. Si mwasa fi mwa fina kenzo na mwanzira fi mobala bala eba problème ebandi ba papa. Si o monde bokoka déception te to vandaka. Oui. Ce qui déjà boyi mwasi tika sa la vie. Ata kati forme, atika li bolumbu etaliote. Ata ba plibien na réseaux sociaux za ndenge mama babote na tata etaliote. Yo su boboyana. Talaka via bana na yo. Zuwa makasi bonde kambalo azana kata Allemagne. Oui. Ozana kata Allemagne komone bandana F. Na cité non na ote mosali pasi na famille ya mwasi na ex na yo. Ozangisi bango kimia. Babotoli bango bana, leki na bango za malamu te santé zo ningse dépression, poni nyo kende kofunda ye. Eza kitoko te. Baye awa te pona ko betelo maboko, mebe pona ko yebisa ba mama to evitaka. Tango kabwana mbolo mwe mbala zo landela vie na yo ndeko nanga. Atozo kende ko sala basha, mema ba no so bazami ke bo kende aldi, bo kende leader. Solo la rapena bana. Mobali sifika ka benga bana mama za te. Abengi batayo mina bana moka mike, batika ka bango se ka mbila ela minitwa na ndakutu bango moko histoire changer lo. Mibali mi basala ngona poto. Yango sola na bana. Ozo bima na ozo skabal ba ngata telefone ndaku ba yambati. Ba porter na bango ba portable na bango boto la ba yambe papa na bango te. Pour ceux qui binyo ke ka leader, tem so saka 10 minutes. Ozo la ka bana wana mwa mapa kaka na mwa Nutella kaka. Moi confiture, moi saucisse pour na bango lobi na classe, moi jus. Kaka tango zo bima sifika ex na benga mama za taki adioko kama ndenga ko benga lo ba bureau.
bana batikalaka bango moko babimwana baza mpe na rapidité koya sifi baya kaka bakuta bana bango moko vie échanger bakokoselo makambo bana bakenda classe salité mais yo moko ebike bana bakenda classe salité te mama ni na mutenga atika mwana salité loba ye moko pe mama za muta salité eza ndenge na mo bazaka bata salité mais mama azalaka soin akontrolaka bana na ye bapapa tozala mitema na bonde bino na bolingo nzambe basi baolela mingi bolinga kofe souffrir basi akobima loka ba victime mo boye na vie ke basi ya poto bempolido bino mibala poto bokoma ba victime ya basi na bino bomona mbala zo maltraiter mwasi meton bokabwana ya tielo ya malela abimi victime pona nini réputation basi ya poto bempoli bateti babanga mbete babenga na mbena ndao bino ka ba victime mibala kitoti nzamba limbisa bino bozami tema mabe komona mutu azo préféré bana na ye bakola pa mindele kepa mama na bango te tolingi nzambe te tozangi penza mawa epesi pasi nde kwa mwasi conseil mutozolanda mama Irene Masiandoki na bandeli koyebisa yo okabwa na mobali barando ezali éviter kotika bana ndao ndengo tikali na bana zala mayele zala soin na bana contrôlaka bakaya bana saki ya bana classe kolinga buzoba te pesa temps na temps mwana tikala kaka na 2 à 3 ans na mutu ya te bana bakolaka batikala ba divorcer na bana ba une année misu batikala voir même na ba zeni mobala boye na zeni o mwana botami akoti pe kindergarten mwana komi na classe première année lobo pe mwana pa koksi 18 ans nyonso eza makambo ba mama mingi bazobokola bana bango moko basi mingi na poto babokoli bana bango moko mais ça la rapasi mobala tiki na mwana 3 à 4 ans obunde na kobokola bana na yo lobi mwana kola kosi 18 ans papa zo za bulletin mwana zo poster na Facebook bravo ma fille au travailler bien botala mwana nga ndenga komi mwana osaba hospital papa zo ba photo mwana botala mwana nga az avocat botala mwana nga az infirmière ozo kumisa mwana ozo tata ya ko corriger devoir te ba papa poto bozami te mama be bozo bimba victime trop ba mibala poto comment mutoke funda mwasi na ye na leta baboto la bana oya bango yo kanti sika bana bakena famille bakoza soin ya bana wana koleka mama na bango propre ato lingate lingata bana na yo ponga so lingate manfu pona ndeko noti tokutana kana mokila nzambe to lingana ke simbite to tikani oui est logique semi bale bayokani te ba otambola nzela mote me bana na yo ti soko lingi nga mama te ebongo bana na babimi na mukongo na yo na bana po yini bango ba faux papa azaka divorce na mwasi akoti rando na tina bana mo ezobetanga na fongo fenêtre mona na mokimaki oui ba faux papa azaka divorce na mwasi akoti rando tina bana ba faux papa botika basi babokola bana famille wana ezwi bana ekobokola bana wana jamais koleka mama bango mibali tozala mitema malamu so oyininga mwasi po esimbi te ata so nasalaki ekobo ata so okenga na bamessage ya mobali nyonso omona yenga mabe nanga ntango toboyani na azokoasime tolingani su te bongo bana conseil na bapapa poto totalaka nsima tokanisaka bana epuis na bolingo yango banda tolingana ezalaka mabe te malamu pe ezali kanisaka moninga ata na bolamu moko bolamu wana okanisanga te po tozongisa bolingo te mais po salanga quand même mabe kanisa ata na bolamu moko koluka bolamu yango na livre te ata mokolo nambelaka oka fufua pamba oyo semule esotaka peut-être natika na tâche na loboko mpo na zikaka na ndola mbelo semule kanisanga ata mokomo uta mosala nselaka mwa loso liaka pe esungaka yo maboko na nga mona oba pe na olamba toki na epai te mais na lamba ki quand même oui so na keno ata ma hamso mona que c'est grave na olamba kaka to sungana te to lingana to yebana ki na vie to botaki to zana bana ata pona bana to garder moi relation bien et ça la bien makasi eza pasi yo ka mama bana na koma na dépression muto koma ko bela pa botola ki bana yo mozo senti ndeni de yo moko ngoto mbala bosi nebi ko sala mwasi no boso linga na olingo te o mwana nga po sanga bo mta mabi yo mo ba tonto mingi na poto ba otula
mibali mingi na poto ba mo mbala ko mama de somanzanza ba ye ba priya semul makasi ba ye bina priya fekil ba mibala poto mona hu aye bina pra tomati pona ni selibe umela yambo ke moni la ba fia ki na za copine na Kishasa copine ça ko koma na poto tant comprendre des comportements na okimo yambo na abengi mo ça kimi bo kondana ba cité ba kimi pa moni ka na sale comportement ba kimi rabino atabongo bozo sungate et pesi pasi muninga moi finalement mutu ningani na eko pesa juste conseil na lisolo et pa ba maman bozala maile tant okabwana mobala zo memona ba rando moko boye ke bana bana soko za muto voyage charming éviter ba voyage oui boko la bana ozana moi likangu na yo ko bimise ne lulute batela likangu na bomba bosa ono ya bomba ma bosa ko zui mobala ko créer sous ba problème zwata na yo zwa penatan donc konyate za ke o mutabo yo pe bomba maleke na mayele boleka na mayele ndena loba na poto mutakosa muninga ati mibala bamona bakosa basi bakosa bawo basi to kosa na poto mo sema to kosa naka yo mweke nga na kosa ke te yepa kosa ko do bino ne bozo kosa na so zo miye bati buzoba pona nini mutapesa razoba mayele zaka mutamayele na okosa binoti epesi pasia conseil na ba mama okabwana mobali bozana barando ke bana bana mibali bazangi mawa a préféré bana ba ke buko na famille mindele ke pana yo poso rozo mbongo ya bana yo obonga yo ka langage mbonga bana nga yanga zo lesela ngo mibali na ye do mibala ngo nyoso bayaka pana nga baza mbongo te bali aka mbonga bana on pesa ndeti combien mbonga bana ndeti combien pona sombela mwana basket moi jean baza des garçons bakata bango sur chaque 2 semaines mbonga bana ngeza combien ya mbonga bana on pesa ndeti combien à peu près po muta bonga na makasi nami bo ba pana ba oli aka mbonga ba do mbela on ba sala ate ba aka pana ba li mbonga bana nawo ki mutema mabi et pesi passe nzamba pambola ba mama soska na bana en tout cas courage mayele vraiment eleka parce que mibala poto ba koma ba victime comment ka basi poto ba benga na rabiso ben poli ba koma ba victime trop ba mbela poto c'est bizarre tina niveau ko funda moi tina l'état c'est pas bien eza ki torote bana ba kende be moi si mutu ningana ata bana ntomba okola ke mama koma obela mutu pona ni bana ba osepela pe na yote eza pasi to komi vraiment na suka conseil na ba mama nyoso courage toza la penza maele nzamba ola pesa biso makasi abate ba femme sel nyoso boza la ba femme forte boko kola bana boza na vie de prière nzamba lola robundela bino mingi babo mabala bazape basi andumba te bazape ba innocente moi mobali mtazaki na makamba mabe makoma robima victime ya basi ya poto kaka basi ya poto ya mona poto nyoso moi ça malamu azate so bazaka mabe kitorote ata mukie bo sunga te ba papa bo changer et tumbu bino postat misko kufa masuki ya pembe partout hôtel mabino mabele kimingi tokutani mbalasi masuki mwana motazongi te bisous bye. Elbi ya fai nini moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS parce que bangola lokute leki o biloko ekita na Kishasa après ki Angola ba miyibi ya solo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawo et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika contenir na biloko na mulayi même ngaka la so Antonio Miala matako ya to ya Angola express ya ngoli ngoli va changer et puis tu quoi Angola loin de ce qu'on déjà espera tô vindo buscar bango bayaka tina ndako bengi na ndako baye kozwa ah bon oui Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. batu tu ya ngola kila mabora osha yenda na partout bosali ah oui hein agence ya ngoyo Angola Express batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brim na France banya poto bolugaluga te tukanisaki bagence isili biso na Luanda otie biloko na yo uzwangu pete nazi biloko nanga nyonso yango oyo
batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zwi yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana nanga la brine atiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene nasepeli na kei na bango e nazwi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambazi. Antonio Miala, obrigado. De nada.